Beauté na bino, chers internautes, partout vous allez dans le monde. Balobi baboni ya Pedro, producteur Grâce TV. Hein? C'est que vous avez un canal télé dans la émission vraiment. Parce que je balobi émission Oyo, fallait umba rencontre et la rabino ma solo ya bien. Hein? La bonne sanité, on a balayé merci hein, à mon boss, papa Pedro Kangila, avec maman Tété Ngolo, maman sociale, maman Kazaramte, maman Nabanaye. Lélo, fallait une kumba rencontre. Hein, babi émission Oyo, et l'ibno ma solo ya bien la banda Kunabino. Émission Oyo, en tout cas, vraiment, la bonne sanité, n'a pas sa bande merci. Na pesi no merci à mingi pour la émission na vraiment na moni ba commentaire na bino na moni ba j'aime na bino na ba remarque na bino en tout cas merci beaucoup continuer les sous pour continuer les sous ouais pour commenter ba j'aime na bino ça vraiment bien lelo on a eu bino li solo on a partager ngana bino famille bota ya Pedro production Grâce TV ils sont dans ces aboués félicitations à binanga te fallait nous ma rencontre jamais na koti kalikamo yo kufilanga mungu na mutema yebisa famille libota ya Pedro production Grâce TV to partager ngana bino elongo Christelle abi fala ni kumba rapport abi solo na buko bomba ngona mutema na ngai te na ko ko supporta moté mais mango na famille libota ba pesa ngana no réponse ba sunganga na ba réponse na bango po ya ngani na kosalela isona biso ezali boy Christelle abi na nga fala ni kumba kini yo tona na makambo bele alobi avant de travailler dans la boîte de nuit. Nous avons eu la réalité de la boîte de nuit. Moi, sinon, à la boîte de nuit, on a salé 2 ans. La boîte de nuit, on a travaillé. Mais à la qui n'a copain, on a ensemble. On va dire que quand on Christelle, on peut travailler dans la boîte de nuit. Il dit, ah, maman, la réalité de la boîte de nuit, vraiment, on a une moi, si tu veux vivre dans la boîte de nuit. Et ça, il dit, chérie, non, papa. Vous voyez que nous avons la préparation de la biseau, il y a du bal là. Photo bala na ningo yokosa la présentation na famille na biso toko kanga maboko boyete nga vraiment na posa opesa na valeur na famille na biso na misa ba mama na nga ba noko na nga fuba mbela masanga na biso tina suka nga pe funa sala eloko moko boye nga pe na zozo ayi kozo tozo sangisa yango ne ko sala force na biso mbele poto bala na voilà dit OK pour mes aïté ceux qui pona bongo en tout cas zalaka maile koto ke ko sala zala vraiment logique pe honnête na makambo ozo sala avec quoi mes aïté yango e pour ça ka Christelle aya ko sala na boîte de nuit bande ko na ngai ya pas ces alliés oyebi ka ba réalité ndenge ezala na boîte de nuit nga vraiment pona ngai na fala nkumba na olinga te au travail na bisika bongo tellement bina kiso soki moi so sala te wana valeur te wana valeur te biba ile kuma so ko locataire moi 10 francs na moi 5 francs le ka ba lo saka na yo na ko se pa ba kite ngai fona telema na bunda ko mo ba na nga pesa nga valeur moi c'est pas banaka musala na ye tu ko bana musala na ye ba yokana na mobane chaque boutou aya ko soyer parce que bino mo barrete ya boîte de nuit au kota pourquoi au 23h nous sommes pour la paix mais Christelle on va taka à kota 18h à 23h ye pas ndima nyango alors bande ko na ngai je sais pas bandaki musala ndenge zala kaka na musala na ye asala musala na ye bien ba kilia ba sepela kana ye ba apprécier kaye ndenge asala musala na ye même si tu boss na ye abi maman tout cas za o mai exemple na boîte na ngai banda na zo que il y a 2 ans yango na yo ka rapport moka ma bete pa na yo ba papa ça ko ka félicitations pour ça comme ça no malam mais il on na osenga yo il on na osenga yo Christelle na ko na tina mona ko mobali aya ka bana vanda ka je la poti a o sta musala apo o 15 la moko yes non papa mobali na soka yo ko zonga ni muna pesa nzela wana parce que ko zonga ba ko to vanda ka ba 23 nga moko eza mabe maka ko sa bi problème ezate so ki za pona bon ko mezate da ko mbana ko zayo ya pesa ya pasala musala na ye chaque jour ngi ba yo kana ka ningi ba misanga mobali na ye mobali ya ka chaque jour ko za mwasi na ye apa kama na se mama ba ko mo isa pesa yango ni nyango boy esika awa yo yana ka mo ya ka mobali ya ko zayo ko za shida te ozo iloko moko te o mapiaka eza ya sika bi mama atina bimi piaka na bina iloko moko te o ngana yebi na fin du mois na ba salaire na ngai moi mobali ya kozanga aza mobali na ngai sala présentation pas la biso on a la préparation na biso ya libala même c'est kozanga eza ko la problème moko te parce que bon ya yo zaka yo moi bi ka ba basine ba tshaka ba commentaire biso ba zaka ba songi so moi moninga otama na droit chemin moninga te moninga tama na droit chemin o ya ba mobali moninga pa tengama
biso ko mama kabelo ko plaquer manzaka eloko pamba yaya ko la to ko bate yilo ko nyama na musala kesabi yaya isa elo moko te atuna la takati no za bakabelo ngana ba meshi isa eloko moko te bu ninga za la ka kesa ya bi azonga nda kasi mbala papa ko ba ko mana ndo ko moko na mobile na ye mais asoka uti musala ki na kala ine wana na tonga bongami azonga epala bango aki ala li pongi na era musala azonga ke musala na ye eloko tunise mama mwose makasa kesa mbala papa musala na oseza makambo ebele ya pina batentation makasi nakamana makambo ko oyebisa ngai nini ngozana olaisaka misu na boîte de nuit awa eza musala mususu ezaka te kinduma nde eza na makambo nango po ozala top ozala chic fo kabelo fo kolata fo ninga moto soki koya awa fo yoninga ye mais ngai nakosala makambo wana te omai te maza na confesse mwasi na ye krisali non mama bango bazoloba na bango kaka mais eloko nga na oyebisa yo te mozalaka mwasi moko mayele oyoka oyo bakamate bazoyebisa te yo ozala na objectif no ndongo ozosala kende nango ntina suka abi papa papa eza te lobi nango krisalaki mosala bandeko na ngai osi na yesi bango abi ndenge eza botoyamba mapaya moko boye na fin du mois mais bopongisa bozala kitoko bozala chic bozala mapoko oyebika ndenge na boite ngi balataka kaka po bato wana soki bayeba kosomaka ma tro totokaka va mokolo yango bien toseretrouva ma makasi osabi problème eza te bose tokosala oyo eza mosala biso abi bozala ma kitoko très chic ma ndenge nalingaka mokolo bakota baya basi bozala propre soki ya bien manzaka po botire batelia na biso abi bose problème eza te bakamana bakomoseka bake mopasi bon bato baza bamaser bato baya na logique ya moment ya boite baosuka wapi biso mokolo yango tokoyindisa mokolo tokobebisa mabe kaka bato wana bayaka na bambongola bana makambo na bango esali bavandi kanya otala bango abi ayaya mokolo yango mpe eleka nango mpe tosala mosala bien nzambe moko ayebika nde mokolo yango eleka kaka esali vingt oza ekoki mobali ekozwa esi mobali non leo na wana lepano ntina zonga na ndako ntina ndako nalala mobali mpe akompanye kese ntina ndako epai na bango babinonga na ke na ngai lobi kaka kese butu mo maladi tabi nzambe na ngai okozanga za mosala na mboka yango nandimaki nake kosala na boite yo mais oyo ezoyelanga eza nini mais nzambe osunganga kaka na tongo kese ya moni mama koto na otravaille vraiment naza bien te mama totravaille eza bien te na ndenge nini mama bakamona makomo oyebisanga makambo moko mosala boite ndenge eza toyebi ezalaka ngo bakayela te nango vraiment fo omitika nzoto na ye mpo mobali alelo mais ngai naza makambo wana te soki nandimaki kokesala mpona mama eza mpo mobali na ngai naza na posa ngai na mobali nanga tobalana yango nandimaki kosala mosala boite omanga bi non moyo kozala makambo te latano normal jipe na mokuse esuki nango na genou osali mosala no setu soki omoi mobali yango okosala yango te loba boya non pas question ngai naza na mobali na ngai abi mama problème eza te osalaka ndenge oyebisinga esali wana akeli mpe mosala ezalaka akeba mojonango mpe mojonango mpe mokolo yango na boite mosala mpe ezalaka mabe kilo asali ndenge te abi bosi lelo mpe mosala eza kilo namoni azonga nanga lelo ta 22h nake kolala na problème naza mosala na ngai ya kosala na ndako kosoka blame bosi abi wi kende me oyebi kikala mingi te tongo ya babefite moko aza spécial na boite abi wi bosi nayebi esali wana akeya avant ndika ezosali kaka bien natikanga mosala yango parce que mosala oyo namoni kaka eza kaka po resi makasi oza kaka ndumba azepoze bakesio ebele abi te problème ezali na considé kaka mais soki namoni mabe ekomi na kati na kotika na ngai bandeko na ngai ya mpasi mingi oyebi baboite ezala makambo nango ebele poste atika na nsima ayesi bakamana abi en tout cas fi wana namoni azomiyoka nazwaka ye pamba te wi aza mwasi kitoko bajoto etonda makolo ya bien mais ye latelanga baroba bamamelo bashipa bamamelo kaka na mosala ya ndenge bosi yo moko loba na ye yo soki oyebisi oyebika biso basi ndenge oyo tozalaka songisongi ye soki oyebisi bosi moto apesanga nzela nalataka boye yo lobaka loba na ye atika ndenge azolata bongo ifo eloko esokaka mokuti awa mipene ezomona ata sovetimasa emona biso toluka mbongo fo boite ezala na top ndenge ezalaka kaka ozabi ok problème eza te mais eza na esika moko aokweya soki bato na baye nayebi bato na wana ye bazalaka bakozwela ngai bakorécupere ngai ye mama ekomi mpe samedi mokolo yango mpe ekokaka te ekoki esalisi mobani yapi papa lelo samedi toza na bato moko boye bakoya na mosala bandeko na ngai bakosela jour makambo te bandeko nango bosanaka te abonnez-vous vraiment sur votre chaîne Pedro Production Grâce TV babi ka ba j'aime na bino d'abord répéter ka ba j'aime na bino ba commenter na bino parce que ça la bien musala bien pour ba commenter na bino yango ndeko pour so makasi ya opposition ça la bien makamba bien ndenge la kaka ndenge za ba ko c'est la jour makambe ya ya eza ma bonga miko kwa ta ndenge kwa sala ba kala ta loka mukuse etika ba mini mpende libanda que c'est la tête ba susu bien
nini jipa mokuzi ya mulai ana jekoleka jeno abi papa lelo niza bokola ozwanga te abi lelo kola ozwanga te ninga eza wato olala na mosala parce que lelo tozala bato na biso bakonsome ma banda pokwa butu mobati tongo oyebi ah lelo eza nde bongo ok problème eza te donc okei ezalaka mayele mama donc okei ezalaka mayele yo mo oyebi kaka bakende te makambo nga nabangelaka mwasi na nga mwasi moko nalinga mpo mingi oya forme de valeur opesa valeur na nzoto na yo nayebi kesa ezala mayele na bipapa na yo kobanga te mpo nga nalinga mpo mingi eloko mabe eya eza te yaya kesa batongi ntina kopesa mosala oyo yaya bandeko baleka bamoni kaka mama ye bamasere bakoti awa bosi ne mwana mosika atali kristel abi kristel pardon waya bosi ozoyesa kristel wana non boye tokoyokana te eza ko lelo mokolo nakoyamba bainvité nanga spécial jamais okolata boye na boîte de nuit lata ndenge baninga bazali soki onga ya mbongo te zwa $20 kende kosomba jipe aserti na eloko moko ya bien oyo lata ndenge baninga balati mais bosi nga nako abi nga nde muna lobi soko kesalaki mopanzi abi eza minanga nasala kaka bo sho eza te poso na bina boya mpe mosala na yo kokufa mbongo yango mpe nasala yango na oyo ozwango susu ye mo ebika mosala ya kongo lecolte fine ezala nango te so balongoli na yango bapeso yango fela ke mopanzi comme eza te ake bosi napesa $20 akimi mbango na moto show po biso kaka tokumaka na bamoto ake na moto show ake asomi nini jipa mokuse asomi elambaka ndenge baninga balataki ya serti aye nango wana lati bani onanga tokomi 21 bato na bayaka te baye eza ake atelemi kaninga ezalaka kotoni batema na koto bataka baconsommation nango banini bavin na bango atelemi wana sikoyo nekiko bayaki wana 10 personnes moko sikomo ambema azali na kati wana bana bakota ya kristel aotalaka afi wana abengi nani moninga ya kristel basala ya nesika mabiyaka abibengi nanga moninga ya bino moko atemi wana abatoka dokoma ebengi nanga na ye aye masi baobenga abini na abikende kota toto na obenga abino nongo ebisa merci na oyaki nga na ozalaka bapesanga mpona ya kotia bango ya consommation ya obela mais na opusa pe abi non baobenga yo kende yoka mpo soko boyi bosa bayosikela yo toza pa kupusa na kobanga nesika pusa bonsoir abi chef obenga ngabi mwasi kitoko nasepeli vraiment makasi depuis nakotaki na hotelaka esika ovandaki oza kitoko ozoka bien mabela bien ese yo kotika directement lokala na mabele ndenge papa nga aza okipe na mwasi abata ondi kobetele vi na ye ndenge baviva na mobali na ye abi non mobali okota aza na eloko te oluka babala yo yango ya kosala mosala ya bwa tele so nga azalaki mobali ma malonga jamais nango permettre mwasi nanga aya kosala mosala na boîte de nuit abi te papa esala otenga mona yebi ndenge natambusaka vi nanga okolinga na kosala te babi nga ya sepeli na yo soko boyi na yo yebisanga abi te nga na kosala yango te esala zongini abengi so bakamani so moko ali batravaille na ye abi yesala mwa mwasi ayo osavi biso te aya na misa na biso te mbili oyo osavi biso kana awa ndenge ezalaka abi problème eza te fia mwa mobali kotazaki ayoki kanda abengi bosavi boss mwa mwasi ana ndenge amuna sepene makasi mais naotita kaka mani mafunga nasala fiwa na mabe parce que nga naninga te na nzela nanga mutu atika ngai so na esi mwasi dikanga mwasi aboye nanga elo mo te teme kristel alasali aza mwasi bosi nga naposa coucher na mwa mwasi wana bosi oui problème eza te oui problème eza te faut mpona nini te bango baza mpe baza bato na ngai na tia posa elanga mbongo mpe bamemelanga bato ebele na mosala na ngai ya oboya pourkui basi bapesi bato bayaki masanga bameli ndenge ezalaka kaka bazomela bashisha na bango ambiance obo ezalaki ya makasi bakabali bakomi kobina na loyengiana ali kristo ndenge amelaka agile kama nde moko aye wana kristo ya kokotana biso obina te obina te boye abinga na obina te mama na kili batie moninga eloko na kati ya nini ya jina na jina ye eza kaka bandi komelaka bandi komela kota avandaka kuma oyoka vertige abandi koyoka vertige abandi koyoka vertige nondika pongi ezwi kristel bandeko na ngai ya pasi oyo nayoki na lisolo mokili eza mabe makasi soki lelo oyo olingi mutu to olingi mwana mwasi abi no nga na kosala bavie oyo te il faut tiela moninga eloko mabe mpo ememo na eloko mpo osepelisa kaka babesoin na nzoto ya mwana bato mpe ya papa nu tosalaka makambo wana botika babos boza baresponsable na bandako na bino me makambo okenda kosala libanda eza bien te soki ozosala mwana mutu mabe yeba ye mpo oza na bana basi na ndako ezongela bango yaya fia na lana aisisiko bosi mokolo botabi bokosi na ngai ete bato basalaka sécurité bakosala na kaka voiture yaya baza kristel bakenda na ye ya pasi mpe mawa kristel koto bakendaki ne bango nyonso plus 10 personnes oyo basangeli mwa mwasi wana kristel mwa mwasi nani esa bino ndeko na azolingana te azobouche te banda bakende kristel kawo basali baposa nyonso bazo batikeli kaka $20 likolo ya mbetu wana
bato koto bazalaki na kati ya chambre mais moi mwasi odia bato bazalaki nango na kati babimaki sikoyo nini mwa mwasi atikalaki bandi kotoke yangabi te soki mwa mwasi abimi te biso mpe bayokanga biso na ngambu na biso eya ngambu na biso makasi fo toke kosignale ya bato ke mutu akotaki awalamuka te tobenga bosi noso toyebisa ye mpo eza ngambu Christelle kao bandeko na biso kao talaka mwa mwasi basala esanga na kota 10 personnes yebi mutambuta na niveau na ye ndenge azalelaka siko songo ezala ndenge nini yaya moi babamali basala na hotel wana baye basimbi Christelle mama moto azolamuka te abi te nana kufuta azopema me tomeme na hôpital tobenga famille na mobali na ye basala nini baya mama bengi famille ya Christelle baye bazi Christelle wana mama wali kolela Christelle likambo nini kotosala biso toyebi te tobanda koluka wapi bona boye nzambe nango lika mama wali kolela eta amonaki mwana na ye mwana azalaki bien te mama abandi kolela bakena place mama ndenge eza boye mwana bino vraiment en tout cas eza passe mpona oyeseno likambo mama bite papa mobali na yebi koto atravaillaka biso mwana yebisa biso te ma mobali na ye ayebi koto kosala travaillaka na mpena numero ya koto asalaka zela moto obenga mobali na ye yaya mobali mpe babengi mobali ya Christelle wana bandeko nanga mibali oyo tolingaka o ngai nafide na mobali na nga o mobali na nga alingaka nga yaya tokotilisoo na noti na suka yaya mobali mpe aye wana mama bobemi nini bobengi nga mbona kati kutu mosala na nga nini o Dotaka be mobali ya eza boza mobali en tout cas likama pasi ekomeli mwasi na yo mwasi nyonso toloba boye baviole kota 10 personnes bayabi quoi kesala nga baviole kota combien de personnes 10 personnes babi ay papa baviole te mobali mama atelemi ko ay papa baviole te abaviole te likambo asali ye moko ayebi yango akosina makambo asali mpona koluka mbongo mpo journée bazalaki nango lobi na mosala na bango ayaki journée moko babaki bata mbongo bakoyesaka ye andimaki na ye po abima nde na bato wana po azwa mbongo aya komema epa nanga mposala libala antuka makambo akese bobetela lisolo te boloba nanga te boyesa bafami nango basala makambo netina soka antukanga boloba nanga te mobali akei nikosineta bamaka bokilo mama dota abenga mama tokuti kosina ye mobali ya mwana me makambo ayebisi biso esali biso pale abike mwana bino ye moko ayebi makambo oyo asali na nzoto na ye antuka bobenga ye te boyebisa mpe eloko moko te kristien ye moko ayebi makambo ni bozela ye ye nde moto akoexplike makambo na ye kristien yango asali mama bavilaki mwana ye na 10 personnes ya mobali ayo mama bandi kolela bino apesaki mwana nga mosala oyo basali mwana nga nini kristien na bandi kolela eyokoma mama kristien azwi makasi aye kofungola miso na bandi kolela ayi mama elongi ezoya na nzoto na nga bi mwana nanga nayoka pasi mpona osiko makambo kristien baviolaki 10 personnes. Que ça dit, maman, je l'ai kinga, oui. Abisika ba mama ba tsaki na loka mabina yeba kite mama. Bon mobali na mobali ndenga za boya abi ko benga ka ye lisusu te, alingi yo lisusu te. En tout cas, yo na ye bosilani parce que yo moko ndimaki buzoba oyo ba vela kote yo moko yebi mama ba ko sala. Yanga be alingi yo lisusu ko benga ka ye te. Yango ba kesa tuni ba nyeko na ngai, alobi ndenga kena ko sala boîte wana. Yaki po a soutenir mobali na ye na mariage po bana ba ko mesika moko asalaki mabe siko abi alors ko supporter te malobo mobali na yebisi ye ezali pe passe pe mariage na lubi akelo koluka mobali na ye basolo ba mo mibale asenge porte po likambo ye ya ye biango te a soutenir ye ba kele tina koto sala ka ba kuma na justice po bana ndele makambo wana yanga bibi ba bonne ya Pedro audition bosunga bosunga vraiment moi ça na pas ça dit ati ka mobali bongo to ala chaîne na ye to akelo kofunda ba koto sala ka boss na bango ya eta biso to zanga na biso bato za mbongo te l'état justice na so ko mona na selo ko pamba moi ça comme na ba question belé na mutu na ye bino bozana pona kosunga biso na ma message na bino na ba question na bino pe na ba to na bino e ko sala ko biso bien bo benga ni bo message ko bien bo commenter juste ko leka e ko sala bien na pesi moti na mingi derrière la caméra na zo mona babi poisson babi maboko ekeko mobali moko pia solo la bien vraiment bambote belé na pesi susu boss na nga papa pe de famille bambote belé na pesi na bosani te boza tellement belé na éviter oh yoki komo to ko silikate na pesi junior na kata Chicago bambote belé babi mobali tonda babi America solo bambote belé na pesi Patrick Mudinga mwana lia tongo bambote babi mwa mbala tablo ka shia na nzoto na ye ai babi $50 c'est quoi bambote belé na yo yango yo na posa nte bandeko na nga famille na nga bambote belé mama Marceli Kinonga mwasi ya papa S na Lyon bambote belé na pesi mama Celestine mwasi ma bondeli o atika ka te bana ba prière bambote belé na pesi ya Jani Mbote na pesi Jérémy bambote belé na pesi
Aminata Ilenda na papa Touré bambote belé na pesi grâce Masi babi moi moko pe Barbie na kata Tunisie moi no mayele toné belé na mutu bambote belé na pesi Glody Mansi bambote belé na pesi Fanny Ngalwa bambote belé Saint Priska babebe na ngai Tracy na Tracy ya Sarah Trisbela bambote belé no yango yo bako biso ciao. Merci notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis on a maman, papa comment approchez, Kota, Boya Belé, venez nombreux. Tous abonnés bisogno sona Pedro Production Grâce TV ya Mubimbadi Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grâce TV Nzela Molai Mission yo Sezana Kati et c'est que dans le théâtre Mokoto makambo belé bokomona bakotandango wana makambo belé na Pedro Production Grâce TV Balabi, abonnez-vous massivement. Tu t'abonnes, n'était pas t'abonner. Il peut s'abonner, s'abonner, il peut s'abonner, puis tu as t'abonner. Et ça, on passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans, on dit comme s'abonner aux deux qui gagnent. Les autres qui gagnent, on met qu'à aimer nous. Babi, tu s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi, comment bon mena bagage ya kitoko, bon mena bémission, bon mena nyonso bino boduka. On met bactère, bactrice au boduka, au bon mena ba on soutient ba au bon mena ba. Bisela se to mona na ka. Babi awa i. Tu t'abonner à Timtayo. Bisoni te t'abonner. Alléluia, kutala alléluia, kumona alléluia. Bandeko, batasala lobi boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, même mission politique, même mission politique, même mission footballeur, même mission balador, même nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba tasa la sina sabona kala epe ngamba ko sia kakawa.